Samedi. Et bon samedi. Mais... Et si na petit qui na diembi qui sache na linga qui materna tango na luga na seta. Ouais, c'est le prophète des nations de Nilesi. Na mettre Cobra, tout ça pena ndekonangai Olivier Belezi. Oyo ndengomoni. Oyo don Olivier Belezi a pesinga. Monicaro, Olivier a pesinga na Paris, donc vrai partenaire nanga donc qui aime ta kabenga caro donc na ozonga na okin. Mais tozaki lelo na ba komana que le théâtre on a commis bobama ba kotaki ba lukainga ba nga na kataka to sololi ba faire passer message ça ba siminga te ba toucher ngate ba salelo monter dans na commis na bengi bango to sololi na biso ba faire passer message na bango na pe na zape combattant na ndenge na biso to na kin biso to côté les la ba concité mais biso to faire passer éveil de conscience donc to sololi bon que moi j'ai fait le travail la pétage ba comprenant que te pétage te donc to zana il y a aucun incident. Oh, muta simba mio muta te. Au contraire, bah respecter nga pe to sololi. Bah pesi message na bango donc naza na bon moyen, naza vivant, naza bien. To zai na même mutuka to zai wana. To soina ba mona ba mettre ba bena ba tira ngomba. Donc mutuka yango yo libebeli za sipeli na mutu. Yemo ba na ngomba. Donc wana bloga moto a mikolo yo donc Olivier Belezi. Les grands patrons. Ah, moi, donc, tout ça, les grands boss, oh, Olivier Belezi, Nabel, la Rayoana, la Fortune Menge, et wa Batunanga. Donc, il y a Karati, après, c'est une clé, à Moyo, derrière la cabine clé, voilà, clé à Moyo, donc, il y a d'autres, ils ont la carte, donc, clé à Moyo. Clé à Moyo, et l'eau, à Moyo, donc. Bon, on a carte ndengeza, banakine, mot des alliés, donc Dieu, quand Olivier a talé l'habitat, mais yo, donc à beaucoup d'églises, maté, à Banini, clé en haut, donc Olivier Belezi a tikelinga, à ça on a 4, à la bilo on a combien, donc, bateau va aider Olivier Belezi, va aider, on doit tikelinga caro, 400, donc Mercedes Castan, donc, la minute où ils ont merci, bah, combattant, d'un respect au beau piscine. Parce que là, au Dombo, le groupe a Moussouabi, mais yo, au Dombo, il faut te faire passer message. Balingi, bazo souffrir, ndenge bazo tindika, ba mongo na kin, bazo tinda ba mongo, bazo souffrir, misala ya pasi, alors biso, lié te faire passer message, éveil, biso toujours ça là, balouingue, banin na 4 ans. Et puis, balobina ma famille na concerté, mais na prière pour la famille. Et yo, batuninga question, il y a le petit prophétie Félix, et à Olegrabi, oui, on a un prophète, on a passé message. C'est Dieu qui m'en parle. Et mais yo soutenant Félix Nabi gouvernement on a nazala pendati mais nazali nazala pendati contact na bango trop mais naza président boyo mona ndenga nazo nyokama na nyokama ba ministre bazoya bazolia ba mbongo mais biso to bandi to nyokama ozo batak donc bato bazo kanisa biso to zolia mbongo gouvernement pourtant rien kasi bango mais yo zaï bien na Kabila Nabi oui Kabila j'étais bien avec lui marqué, mais j'étais là, donc on a quoi on a dit. Yango moni aussi sina bango na mettre tout na cobra bon comme qui était là déjà et comme il a souka moi na te sauté na zona. Alors on a permis donc voilà et là on a polo bana bato bazola nanga delta kin. Donc je suis là. On cra Mbio mafuta sika l'homme du pétage, je suis là. Merci na ba combattre à Paris. La compréhension Nabino, que Dieu vous bénisse. Merci Nadjongade, merci Nabino Nyoso, merci Olivier Belezi. Maître Babé, merci. Edgar, comment Edgar, combattant, combattant. Maître Babé, Edgar a notre tremblé. Maître Tula Zaïwana, et puis Babé Azalagi, Olivier Azalagi, Deleuze.
continue mingi lisolo ya mwana donc nalingai na pesa bino historique nazana bino ti jour na ozonga ok. Merci à tous les combattants, merci na bandimi nyonso, merci na bandeko nyonso o tozana. Moi je crois que message na la gouvernement ezali ke na oliate mais bon moi ndenga na dozo attaque na oliate na liaka na ngate mais bon moi attaque nga na dozo mais ezala ngelo roté baba na mboka balingi ka mboka telema tous à conscient hein tout pandisa peuple donc quand ça peuple vie sociale la peuple ça bien Mamouze à la bière, je crois que c'est ça le message qu'on devrait passer. Merci. Ciao. À Paris, Tala Nazaï Panangawa. L'hôtel Nangaï, Maître Rosua, Atali Sabino, ouais. Là, c'est Nanga Nazaï. Donc, voilà. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Merci, ciao. Samedi. Et bon samedi. Mais Sina petiki na diembigi sashe na linga ki materna tongo no luga na sita